loko tozo boya kaka za rankine tala kaka surtout rankine po tozo kufa tozo la kati so za rankine erango to bongisaka réseaux sociaux na mamba théâtre na Angola tunaye atan journée d'aba kabilo ata $1000 di kuboy mwana monte de azo 1000 o tuna bango kasiba na ngodi yamba bango na plateau no tuna bango te wana pe o bozolo bana baliaki na bango te ezalaka trouble de fête biso moto simbaki on na maboko biso moto kundi mi José biso moko bartiste mutu bakundi mi José donc biso bartiste mutu to kundi mi José omona Angola oyo plateau nanga vraiment omona Angola oyo tozaka na ba facilité à l'époque wana kabutango ezobeta kabutango ezobeta nazonga mwa mukesi makabutango ebeta oyebinga nabite peut-être na ba artiste mususu bazwa pe de contrat mais nga na kabu nazwaka contrat et bilobela etonga mboka te okuti biso to na matanga tozolela tozopartager totiki ba occupation o tozaki nango pona mi José pourquoi pas les artistes ezaka pe bino mbalete baza ebele baza bafila bazalia wa en l'instant de tout monde to vani na matanga mi José o azalaki artiste moko ya munene pe azalaki souriante batunyo so banda ko sepela nae yango moni lelo etuluku ya batu ya Luanda eye etalika ngai na mulumba voilà etali batu musute voilà sikoyo soki yokomi posungaki na mwa 100 kwanza na yo yebo mobeta bomoni kutu soka telemi wana ezanga nzambe palinga bongo te ale mutu musu soka yoke ngo de comme na matoni nazwaki problème boye liboso bango basungaki nga balobelaki alors cette fois-ci bolobate esa kota sénateur toko yeba preli wana yene to yeba ko kufela sénateur depuis quand esa ko di sénateur mbali na yando ninga tebe to yeba famille ninga tebe yeba tito mona ka mi esa esa kufi mais ba comédie pe mingi ba commission beli na yeba linga boye bate parce que bino pe ba fala to ezole ka mingi bien biloko nyoso yo beto yo bino si bo reni na bino o de to renia kasi si la pete et si la paix, tu régnes ici, tu es dans la biso tout. Mais attends, na Congo ya bongo te, na Congo to monde ke no. Et amboka ya banka. To bandana idéologie kuna. Donc pour m'embouer la bien c'est que yo il faut bander la kuna. Ko no surtout ya la na mutu mo pataka pat. Ya la muso no soko za randeng mo te. Nga ya ngate ya bango moko, nga na forçate. Eza nature pour to utile ba aron pe na ba gishasa nzamba sali ngolu, we na mboka mo boy passe pona oyebana. Ya pesaka yepe mtazuaka ezaka nzambe courage oza na makasi ya ko na bana tiki bweba kolengela bango bandeko balandi ya émission na bino tokundo la bosolo émission oyo toponaki ezala na Luanda ata bato baboyi tokotiango wana par force émission oyo totiango ezala wana pona ba artiste comédien nyonso ba artiste nyonso en général pe ba nyonso aux artistes mais aux ana œuvre na yo aux ana talent na yo aux ana parcours moko boyo tokolobela yango awana tokundola bosolo vraiment émission toponaki yango elongo na mon boss papa de Ondinga toponaki yango pona kolobela ba actualité ba makambo belebele soko za na actualité mo obiso to ebité okoki ko benga biso na tokundola bosolo tokotalisa yango tokolobela yango e ko sala malamu vraiment donc tozana majité pona ko yeba makambo ni za ko lenga na zangu tozana majité pona ko yeba makambo ni za ko lekana ka mama tozana majité pona ko yeba makambo ni za ko lekana mabor surtout batu mingi ya mabor petrongo pe ba artiste mingi kuna ba za ko beta mabako keno bino koto botala ka bisote je midor eza pona batu nyos. Maintenant, koloba boye. Tome kape ko bongisa pa parce que tozali tozotalisa makambo ya matanga ya mama na biso mi José oyo akufaki. Artiste bo me kape ko estunga biso bo sunga pe Jemidor TV. Ozana œuvre na yo yaka nango pe proposer biso soko ozana likambo biso Jemidor to yebite. Yo ne ro informer biso tozana bezo ko sala likambo boye mais to lingi partenariat moko entre na Jemidor ezala. Biso toroya torotia logo na biso toroya torotala keno torosunga bino na nini soit keno bozana bagagi moko boye batebele batana ba film bagagi bazana place au côté te Jemidor eza wana maintenant bo proposer biso te mais ezaka kamana Jemidor eza na tendance moko boye Jemidor to mona ngo eza pona bato songolo eza pona bato ne Jemidor eza pona bato nyonso mamero na biso to komanga ngo wana
numéro ya compte secrétariat zawana numéro ya papa de Ondinge numéro ya papa de Ondinge zawana numéro ya ngai moko pe Patrick Ngina Mulumba les boga qui se négligent appellation be contrôler c'est que boudina kabude esa place wana soko benga okozonga mobimba nako yebisa yo ndenge nini okosala vraiment soko zana besoin yako sala bagag okoitana jemidor benga ba numéro zawana tokosolola likamunyo so baba yakana babandana nanu kosolola po esala bien parce que jemidor ezali pona bino nyonso ezali misona bino tokundola bosolo awa wandika ezanga kate. Nalobi bien que notre sala makamba sango ya matanga ya mama na biso mi José oyo azali actrice ya groupe ya Preza GTM aki Angola oyo ezali ki le Preza GTM azalaki na kine po akata voyage na ye ya kini po aya kokunda actrice na ye esali vraiment malamu mingi ba Preza mingi tozala pena na tola na mo exemple wana esali vraiment bien esali pena kitoko Preza GTM ba félicitations vraiment ebele hôtel que no mwana atira okufanga na sima mais na kokolela na Congo te balela ye bakunda esanga na zala vraiment tozalaki wana na buto pe ngana ingénieur Rigene Penge force plus force est égal à force ingénieur Rigene Penge tolobi ke totika la sima te tokende na palanka wana na rua 11 na sala matanga totala makambo ezokende ndenge nini kuna ingénieur Gen Penge nayebi ke azana sima caméra vraiment omeka relaxa bato ndenge nini makambo ni eleki na matanga tona moni bana basi baza kolela batrice baza kolela bana mibali baza kolela président Saïd Angola lobi na butu aye na cercueil avani na se aza kolela vraiment esali pasi ko kaboneza pasi mama mi José opesi vraiment pasi lelisi aki Angola mais l'artiste n'émerge jamais ba œuvre na yo ekotika la toujours batu ba ndotala yango wana tant tozala mokili tolobaka nyonso tant nyonso tant towana mokili continuer à sala bolamu ba mama bitanzinga tant basala bolamu ba yebi ke no bolamu soko za sala ngolobi ko futa yo continuer kana ko sala bolamu dollar punto basala bolamu po ayebi ekozongela ete mais ayebi ndenge nini robuka yango na nzela makambo moko boye songolo fondé junior aux États-Unis ba yebi tant naza kosala bolamu efutaka Jojo Maleka bayebi ba Jojo Maleka bayebi ba Gelo Kula bayebi Tito Munjiba bayebi pourquoi basala bolamu docteur Marcelo bayebi pourquoi basala bolamu maman Hortense mon gros samba manette na kikolo bayebi pourquoi basala bolamu ingénieur Gen Penge nayebi ke non o me mangai vraiment tokende na palanka na kuwa 11 tole Libota, o Yesu ya
corps yango wana eza kokende eza vers cimetière ya koloba eza te bino baza komona groupe aki yangola momelo na présent je t'aime baza kolela maman na biso mi José tiki biso kokabwaneza pasi vraiment baza komona ba artiste presque baza kokokate bandeko belé baza kokokate vraiment misusu baza na kati ya babise balobaka l'artiste ne meurt jamais. L'artiste ne meurt jamais, l'artiste a coupé raté. Vraiment, bah, œuvre à Maman Mi José, Naïbi Keno, et Goganga. Vraiment, tous ensemble, tous avec na Boutou Awa, l'on a ba comédien nyoso, na ba membre de la famille, tous avec na Boutou Awa. Vraiment, ils a passé comme on a, n'engende quoi ça qu'on les lama. Ba comédien bangoyeyo, na roza bango sima. Na roza bango sima, mais bada kokana nute. Bazana na rolela, bazana souci yande kona bango, kokabwaneza passé. Boa tarde. Bon dia, si bonjour. Oui, moi ça va un peu, malgré tout, pas si kozoka, kobungisa moko na biso, oyo tozala na ye, oyo a talama partout. En tout cas, ils ont fait ça biso passi. Ya kobungisa moko na biso. Donc à quelqu'un raboyé. Donc ils ont ça passe ma casse, ça passe ma casse. Voilà, tu as un micro la biso ya Tokundo la Bosolo. Vraiment, tu es dans le cadre de matanga. Tango kweli aki Angola eza pour les artistes nyonso ko lobanini. Bon, pas seulement aki Angola, ils ont premièrement ba artiste né to kufeli. Voilà. Aki Angola eza palin, mais ils ont premièrement artiste né muto akufi. Artiste akufi voilà. Voilà, yango moni ki biso tout oza awa. Tozolela kaka Mi José o atiko tika biso ndeko na biso artiste. Wazalaki mama na biso, wazalaki yaya na biso, wazalaki ndeko na biso. Nzambe asiko sa mokano na ende to kotika awa na befika toza elongo na bandeko tundongo moni biso toza nga Jarvis Ndombasi. Voilà quoi. Voilà message ni ko pesa pa ba enos balanda rabino bazala pe na besoin ba mona ndenge organisation eleki parce que festation quand même matanga o na moni ko benda ne yate. Non to bando benda na ngati wapi. Bon yo mozo tala mukila onde ezo kendele. Batu bazo kufa na bango bomona mutu bozaki ne lobby ye wana ke ka fu bano rotiera bisoti obino suka na ngeza so osali kaliki ora balia kimbongo kuna te magambo wana toza suna batana ngote ezalaka bato yo na rolo bandeni ba mezata tsumwa mike ba guerre moko mike déjà to sola yango to kati ba mambo wana poto ba ko bongisa to marché to ba ozaki berere tout to tiki yango donc en tout cas occasion ça bena kitoko Négope kaninda azaki na Kishasa pe ayaki tozana ye do biso tout ba leader tout toza pena bomoko na biso mo mke présent toza pena bomoko na bandeko tout donc mambo eza bien tozana ba vina biso joka donc toza penza donc moral est bien talakaka loko tozo boya kaka za rankine talakaka surtout rankine po tozo kufa tozo lakati so za rankine erango to bongisaka oza na bakanda na mitema to batela rango tozo kola tozana bana au moins na zotala msu soraya na Paris bo azotala papa na ngazolo ba mabebo yi bongo siko tozote ya kabana entre biso moko toza ba indicateur ya masse photos avec exemplaire donc voilà quoi nini boza ko bongisa na mikoleza ko ya po na théâtre ya Angola tolo ba pena vérité que non théâtre na Angola ali souté c'est kufaki pona ba oyo na oyo wana ba yoka na te wana na wana ba yoka na te c'est kufaki théâtre ce que kufaki c'est ngana kufi. Ce que théâtre koufi c'est que joka koufi. Ce théâtre koufi c'est que j'étais ma koufi. Ce théâtre koufi c'est que j'ai ma koufi. C'est que non tant sous que non ba robeng san kinganda rejouer le bis le roi ya zanga na ya tezo koufi comme déjà. Ouais, ça c'est ma code 16. Et on a 12 là na kakati. Mais na ndenge sko te ezo boma na ngo j'étais même na ndenge sko ya bien. Na ndenge ya bien na ndenge mambo ekendele lelo to sola yango déjà. Neti biso kala mingi te na okitakin bo neti na okitakin na obose muke na kin so na bose muke na kin na replier mboka ale to bandeli suko makamu kinga nyo beta ka bia yaka no to tourner kinga yaka no to tourner po lisu moko balba nini mosapi moko e soko la longité donc biso nyo surtout ba grand bord o banani tout
toi ni lo moto bon c'est bien na président Caleb na météo do ba bien donc faut donc ça pena théâtre les on na ba norme nango na ba discipline voilà lelo dernière question nangai eza pena très profond lelo bino boza ko jouer na kati Angola mais bo envie ya mingi koleka na ba télé ya eza na Congo mais pourquoi pas bango mo na Congo lelo baza ko envier pena ko jouer na ba télé na bango te ba comme mingi na internet pourquoi pas bino pe bo vali ça te que non bozo ko sala ba chaîne na bino pe internet so eza na ba combo pour parce que non ba na pe ba leka pour ba répétition za mingi nga déjà nga na zana ya mo nga nga pena na fanisa no groupe nga na zana chaîne na chaîne na ngai soko beti na page ya Facebook soko beti vidéo d'Angola oromona soko beti na TikTok vidéo oromona so ba page wana na banazo banda ko activer ngona no bien na bi vision nga na yebi yango parce que bana ba répéter trop leti nga na loka wera na linga muta a pembe nanga ayebani amonani azolia pe na kopo wana c'est ça un leader pas que leader azaka yo moko liaka bana no bazolia tete bana ba répéter kaka te wana ngana za ba vision wana tingali ngaka mwana na ngalia ayebana na musala bazolia pa ba valeur ya kopo wana ya wana sa bana nga toujours yebe loko zo sala donc na viso yebi loko zo sala te ni ki peso ko tuni yebe loko zo sala ko seka donc na bano basuna komi na répète yebe loko zo sala so yebe loko zo sala to bano balwa sika moko. Voilà, rapidement, pesa message autour de Kine, pesa message de Bayo Batangana Kine. Ouais, Nazoya Kine, président Caleb Toukebana, et mam to sola qui est pendant des premières matières. Donc, belle vie, Tata Masabana, Sila Bisalou, Bandego tout, Bakata, Nicole, Gabi, top. Donc, Bango tout, étoile, Bandego tout, Bana Kini, président Ladie Sobe, Bamaswaku. Donc, décor, Jérémy, demandez quoi on tout, n'a bien venu par la bango pour baïbi, que ce soit Mboka, Mukonzamboka, Morazara na Luanda, Jarvis Noma, c'est Moutayamba artiste et Nyon Sobautara Congo. Donc, on est bête, ça va te bénir ma bakou, président Jarvis. T'es ouais, non, il est bien noté. Et autres ngaïté, et autres bêtes, ça va te bénir ma bakou. Non, ma bakou n'est même grand bol so Tunia et Sogete, Nangola, mais Namboka on a surtout à la Namutumo Pataka Pat. Alors, monsieur Soro Zarandeng Morote, Ngai et Bango Moko, Nana Forsati, et la nature, pour tout ce qui est rompé dans la Gishasa, Nzama Salingolu, ou un Mboka Mobo, passe pour nos yébana, mais Nana Zoa Grasuana, au monde avec Palora Soko, Soka Monio, aux humains 5 000, ok, pas Angela Moujo Pesabo, aux humains 300 000, ok, Boye, et pas Paulo de Santos Guerrier, aux humains 500 000. Donc, ils ont pour la valeur à Moussala, ou na Salaka, donc voilà. Donc ils ont que moi qui côté qui mine on a musala na ligne na orgueil mais na présence avec code 16 pour na yu nengo là ti. Voilà, merci beaucoup. Avant de ma Congo, tu robing ça na plateau na biso, tout sur la pena makambo eza pena na kata plateau, ah eza na cadre gade. Et terminer ça besoin cimetière de souci tondinga mix chant. Donc na minute no mona libolo ngo za combien? Libolo? Il y a eu bien. Aujourd'hui, on a les nini. Libolo. Voilà, Balani, Tokunda Labosolo, Arikenarane Boye, voilà, tout dans Baptiste Kenarboy, tout dans la présence Gambon rapidement. Bonne tarde. Bonne tarde. Bonne témoignage généreux pour la maman Nabisomi José. Et Stalinga passe na moni ba na bala mbali bazolela. Ah, en tout cas. Témoignage à José n'a pas belé pour travailler déjà depuis 2011 pour travailler avec José na qui Angola. Donc José n'a pas souvenir ne belé moi na talent pour exacté. Voilà, makambo écoute qui présent GTM présent na ye écoute qui na Congo koyoka yango koyamba la moko boye eloko ane stali batu mingi malamu vraiment tes considérations tu as dit que non moi na ndenge za boye aza déjà na salle de mort yanga précipité pena aya bisika ba kundila mwana ya zala wana talaka ye papa na ye et ndenge bemba liboso pe yango keno ebimisi matata te to ebina otsuka te oyo non oyo penza biso moto simba ki na maboko biso moto kundi mi José biso moko bartiste mutu bakundi mi José donc biso bartiste mutu to kundi mi José bana libulu na lobi biso ba funérailles ezalaka cercueil libulu
tozwi salle tosombi cercueil tosombi libulu bartiste biso moko tokundi Mi José. C'est que vous changez jeu ou bien comment parce que l'année président Gervais ça autour le bar que non on dit boté ba non même sous parce que ba mbininga za ke za shooter. Tozokola. Hein? Tozokola donc ba maramusu ezaki eux ba non même biso na moins berer to tietango na sima to tala pe liboso. Boto ba nozara na barankine ti wapi. Donc bon nyonso boaki yo mona ranso moni organisation ndenge lekeli. Rien à dire. Voilà, on a reçu Bino, président Grambo, Tourobenga, y a plateau na biso Touro, Aroyana, bon, mon qui est déjà, Aroyana à côté à portugais. Hein? Temuka, président Yeyo. Bon, y a reçu la Macambo, Union, mais Nangamba portugais, Kalami, tu routine l'invitation. Il y a Wana Tozelara, ce que l'invitation est. Namona biso Zelara en casa, so en casa. Vou aparecer. E estamos juntos. Estamos juntos, obrigado. Eza caméra na biso micro na biso to kundo la bosolo. Vraiment témoignage nous allons prendre maman de Mi José. Témoignage ya Mi José ezebele. Sona bina lo banyos awa toliata. Témoignage na ya suka to na matanga ya internet. Akufera sona bose fait papa beta mosi. To za rassemble to melaka to liaka to sekido jo asura to kutena ye. Na marathon et pas fait junior na kota na marathon mo te papa chéri artiste mais c'est no artiste yango aya manga kitoko a servir kitoko na mela na lia kitoko do bana joueur to kutana ye si dernier mena ko Mi José Kofi de na yokelie sa maladie ni hôpital donc to ça na passe na motema mais bato bele baza reprocher bino balobi que non boyaka mingi na liwa mais na malade ezalate toza na kamoko ya papa John aza sérieusement malade ngana sola na ye mais jusqu'à maintenant nazo ko ngote na ba groupe na bina ba WhatsApp ba nini tout ça. Bon, promesse à biso te neti ba biso papa chéri artiste patron na artiste comédien. Mais après artiste comédien nada bosser. Donc ça va boulot trop na pas sur la salaka. Après sigo wa WhatsApp na groupe neti groupe so artiste comédien 100%. Toyoka yoka on na poko après boulot yoki. So bon ba administrateur ba lobeli en na groupe. Je monte yebapé exact. C'est quand on appelle ça faute ya ba administrateur. C'est bon ba administrateur tant musu ba éviter que na pas va John za malade. C'est ça le problème. C'est ce que bon ba éviter c'est faute ça ya ba doza pembeni proche papa John. Pour le bon to boyoki déjà bongo. Faut yebisa ba collègue ne ba artiste comédien. Au monde de collection na se rappelle ça c'est bon qui pas na histoire ne commence pas mira esa. Mira esa kota sanator to yebate. Que mira esa kota sanator. Toko yeba preli wana yene to yeba kwa kufela senator depuis quand miesa ko di senator mbali na yando ngate ba yeba famille ngate ba yeba tito mona ka miesa sa kufi mais ba comédie pe mingi ba commissaire beli na yeba lo linga boyeba te parce que bino pe ba fala to ezole ka mingi so bo ko je mambo na bino muke bani ko loba nanu mi komeli pa na ete de lobi bele bon yango moni koto ni ke na ba te bebe ba komo boya na bango na question no ba ta que papa chéri artiste patron lilala mo reposa tous les malala ndeti mutulu wanga na kosesa murumba na beta na lisolote mais na mutu mususu akosesa murumba akelolo be internet alobi so tambo to ba mona mutu na lobi ta comédien et là tabiso nyos le roi to ba comédien ba artiste to ndimango kaka mais personnellement ngamo so salisi yo na beta na supposa pela bato na salisa pela bato ba salisanga lisolope beta mate il ga no ga bon. Message fort pas ya famille o babongisi ndeko na bango mama Mi José message fort na ba balinga bino o balandi bino na matanga. Bon message fort o liboso na personne na biso mono ba artiste comédien pour moi na comédien pas si ya famille pe zali mais pas si ba comédien ezali donc na biso ba artiste comédien nyonso to za fort to longola ba ranking boso yango ekepe na bokundi pena la bonheur po ezalaka matanga o ba wela ki boye kuna ba bimisa ki boye kuna atia ki boye bon neti ngana yaka la pesa contribution nga so bio chaque artiste on peut 10 000 5 000 20 000 ngana yaka combien 10 000 ngana la pesa 10 000 nga bongo na kenanga donc koto de zobi mako mbonga sali besebe nazala ba tiaka te lobi non papa joka na mission nga tanga yaka bato ba tiaka te bango ne balandela makama papa joka za aza epelisa asa yo kolonini alobi bato ba tiaka te bango ne balandelaka liste wana ba tiaka te papa joka za ki ataki apon aza epelisa pe joka fe na ngana do yo soko landi ya leki bino botigali donc
Président Marius oyoki papa Chérinera lobby ba nyonso o bazana problème na ye alimbisi bango pe balimbisa yango ndeza famille. Président Marius Jean David président Binga tata nini président Domingo Lebisate bondi na okaka. Voilà, bondi à boitard de Fifi Connexion. Fifi Connexion. Boitard de papa. Boni. Kimia. Tant bozo lela na hôtel la internet, tant bo lela. Et puis singa posa ya ko lela menaza na caméra, choisate mona bala lela na mutema. Mani pona mama mi José. Bon, pona nga na loba na mi José azoxi motema na biso bandeko na ye. Voilà. Aucun lobake artiste ne meurt jamais. Donc na yoka kiangote mi José tozaki na ye na marathon na junior ya osika ya otumbola connexion kozongisa bon ya yoka ka brisque mi José akufi en tout cas na kota ki au mois d'août na bi est-ce que ça va ya solo et na koti na ba groupe na biso na ke na 100% na kuti yango na zonga bona et nous vivons na kuti yango ngabité c'est que eko va mambo ya solo et kokoma sur place Nathalie bandeko na roi doji ne ba olela na okai passe bon ezanzela bisonyo ko mandenge nini mutu bozalaki na ye bovanda ne mo message na ye tant ebele pour abeli azupe na tant robela mais et comme na matoyi te nini esali ki no pe koma na matoyi yo za artiste o cyclaper na milieu wana nini esali ko sango wane bombama bon eza ça dépend ya mutu. Et ça dépend mutu mususu à cause à obela na lobby likam nanga bolo baté na nanga na posate bat bayiba on comprend donc tellement mutu lobby de bat bayiba té et ba o baza ba proche ne ba otika ba olinga pété ba loba parfois ça na souk sur lobby que na bat bayiba té et biso ba artiste ne te ko loba oyo likambo eza bongo té yo zo loba kaka ya lokuta ya ngwana asepela inete na nani na maladie ne bat bayiba problème ezalaka okoki kosunga muninga kande papa Chéra otolo ngana ko saela mulumba bolamu moboye etalika ngai na mulumba etali batu musute voilà sikoyo soki yokomi po sungaki na mwa 5 kwanza na yo yebo mobeta bomoni kutu soka telemi wana ezanga nzambe palinga bongo te ale mutu mususu soka yoki ngo de komi na matoni nazwaki problème boye liboso bango basungaki nga balobelaki alors cette fois-ci bolobate pona nga namonaki onke mi Joseph Manda lingaki te po soki alingaki tonga toyeba dans les débits ya robana maladie ne tonga toyeba ke mi Joseph azobela ozomona mais aboyaki na ye aboyi na ezaki na plein de raisons na ye oya boyeli po ba artiste ba bi lobela mingi biso yo biso to bi lobalo bato to bi lobalo bato dotoliko loba mingi muto pe aza patron ou bien boss na kati monde théâtre na mona na ngaite alors to sungana kaka na muke to anango tangu muninga na problème to sunga mais ate que tangu na sungyo na bando beta tangwa est-ce que toi tu crois que 5000 na oyo pesa ki wana yango mte biki setia bimi hôpital te ozomona mais yo contribuer ki kaka donc eloko wana biso vraiment bandeko na biso ba artiste ponga mon pe na artiste totika nanu biloba loba totika nanu biloba loba ça les ateka ki songi to ana fala to wa mingi eza mabe mais quand même que non ba big non ba biloko wana nyonso fo botia on a c'est pour na bongisa yango mutu eza ko freiner ari yango to bongisa ka so mutu arangola so que eza freiner eza po to ana mitema mabe Olandi ngana osepela pour internetité muninga ko sa eloko moya bien beaucoup misaete mais bo sepela bo féliciter bino bo benda na esimbité bonyo finango skoma be to matande boke lukatina producteur wana te ko sunga kingandi te ko produire yete ezaki to côté les obeba qui sont donc ceux qui ka to komi ouvert bande konanga hein babi verré mutaluke nga mambango eza mulumba en tout cas problème eza boy soki to komi na motema malamu ya koyeba kake oyo aza ndeko nanga to sana mabete na banza to kende ko loba ka biloba loba pa bato to na ngola poizo eza te
poison pene na ngole la te ezalaka te siko bolingo nde toane bandoki na mboka ngola nde toana kiki moni mutema ya mwindo mijo zalingai na ete yango voma lingaki botika kama kamnange za nango bongo monde na obela so nzambe na biki nzamba azwa lokumu so pe na kufinza mbekaka azwa lokumu po aboyi na ebo ko hôpital bondo tangele lobi nango sabe émission bondo tangele mabunga aka buka na kutu batu batangele mabunga voilà Fifi connexion to zana cadre matanga balobi mowe bakonda na kaite oyeleki to limbisana vraiment Fifi connexion apesika concert tangi comme montée je pense que jusqu'à maintenant to tangi comme montée to lobi na artiste en général ngamo pe na artiste y compris na ngamo artiste balobi na artiste en général yo monique non place yo pesaki okende ko loba donc bongisa kaka donc et ya te que non yo celle so émission parce que biso peut tozonga to fana na la télévision tango nyonso donc passer rapidement aux amona ya mama étoile na rotuna makambo a te to na cimetière hein aux amona mama étoile makambo e komeli mama na yo na rotuna ngo te sauf sur na plateau Toli ne repère pas maman rapidement. Juste les gars à Toli. Bon. Pour bien qui ma téléphone, qui m'a yamba. Bon. Ils appellent place plutôt gros sur la masolongo te mulumba. Nabi a passé, nabi na. Mais ponanga. Parce que alors j'ai soufflé na téléphone. Ponanga no yebisa maman nanga tranquillise toi. Ozara moi ça makasi. Tona ba ke yoyo wa moi si nzambe wana sagesse on nzamba passion intelligence. Batu bakoloba na bango. Et Bible loba ba kanisela o mabe kasi ba kuto na ngote soko zo sentir que na onion so ba lobano oza innocente mama tiango na se ata ba bengele be mission wana ki muta benga yo na téléphone yamba solo za artiste muke sama na liloba solo la tia nyonso na se ko kima téléphone na yo te ko bude pe ko sola na batute muto pa bengi yo abandi ko finga so za bezo continuer ko yo ke te kata téléphone omoni ni morongo sepe na te bloquer yango donc pona nga na singo ka kimia bana na yo bana posa na yo alors bana posa mama na bango lelo so zui tension o pesa passe na bana na yo Ephraim na posa na yo amona rayo asepelane mama na bomo ibeta mambona nyonso kara onga na loba eza milier o na ko lobela likambo te mais na bikaka zwa kimia apes toi qui t'a motema mais là vraiment et puis zwa kimia vraiment. Voilà, maman oyo kende mwana lobby a petit conseil toi milier to ko lobela makambo na te mais na senge juste kaka apesa conseil vraiment bozana na répétition show moko je passe les voilà toza vraiment na répétition ya makasi le 26 babi lundi ote ozo ya wana eza vraiment opesi mbombo boy babi les étoiles babi wana eza surprise ba oyande ba découvrir eza na groupe nini mwana tanga bango ya te mais boyo kuta surprise wana ma famille wana ya groupe libanda te wana ma libota mais aya sangana les étoiles d'Afrique to sala ka musala ninge senga ka to sala quoi voilà biso to zaka pour information batonyo so bazana posa ya kopesa be formation ba groupe na bango benga biso numéro za wana ozana besoin information ya groupe la mino leka awa na Gemidor télévision ba peksa mututi iya ka ba biteta ndika babi mwana nte mwana nte ana makila mwana nte mi babi nana makila mwana nte mi ndike za autorisé ingénieur Gen Penge voilà yem tawo mané caméra babi Gemidor on est makambo merci beaucoup na papa de Ondinga oya pesa bito chance ya kosala émission oyo tokunda bosolo na kati ya Luanda bon tarde bon dia ça dépend air bon dia bon tarde boni papa te kimizali toza na cimetière ça ngata na beta ndika soki ndika ye na obeta po parce que nana makila wana déjà témoignage nous avons pour la maman na biso mi José autorité biso yebi ndenge nini bo vanda kana ye bo mesana na ye utana témoignage na ye papa chéri montre nous wa yanga papa chéri alors albosino ba mi José aza collègue mi José aza collègue na ngai papa chéri to 8 ans ya ko travailler na mi José malgré tout travailler groupe morte mais to kutani na banjonjing na ba groupe bande comme susu ba film bande comme susu banda kutana mi José rencontre na ngana mi José zalaki na matanga ya président GG vraiment ezalaki onga mo chaque fois na temps na zo raisonner mi José eza le rôle rencontre mo boezaki asuka pona ngana e a dérangeanga mingi en tout cas jour ngo penda mbrianga makasi jour à tournage eza tournage za matanga
tokutani na matanga ambuyanga makasi Mijosé ambuyanga penda makasi ti tokabona kana to matipe transport moko toye to comme na nzela na ofuta terration to ofuta transport wana c'est kana ngapa kiti akei na ye et voilà parce que na monde art na zala rapenda li système na ba problème na biso tout na participe pas voilà des zalaka dernier jour na fait tokutana na même Mijosé azaki fimo très bien poli place tozolia place à jouer pour jouer ya ko seka vraiment en tout cas Mijosé azaki na trop bien ba problème était Mijosé penazaki ne très bien respect na mutunyo surtout place ya leki ya kochao leki ya kochao ya mwana donc voilà quoi tout venait très bien message na artiste nyonso d'abord message na groupe naye message na président naye président Chetem Kaninda oyaza kolanda yo Laura na président Chetem Kaninda d'abord na part ya ba artiste nyonso tout to simba na ka toza toujours forte parce que loueza nzela na biso nyonso tout si bien sûr ezokisaka et puis ça passe na mutema mais ils ont déjà dessiné aux Nzambe à préparer pour Nabiso tozara na moya okimangote groupe etikali Mijosé nde alongwe arenaye et koki donc groupe ezo continuer bazo toujours makasi ba continuer musala na bango ba continuer musala na bango na betandika apato kabwana demisanga betandika pona komona mulumba ndikana lingo bete zela na mulumba zela ah c'est bana ki racha lo baranaye tango yo bandi ba question na yo yo moko zala responsable ba réponse na ngai po ngana répondre na ngai ngape na otuna na ngai ngana na problème te limbisanga na betandika po ngana zana makila mwana nsemi pona omona théâtre ya Angola et décoller pona ne décollater et tourna non kana et tout ça na trop bien et voilà pour décoller et senga kanini d'abord molo mona biso vérité nyango na linga na lo bana yo j'étais mazana zo kangai omoni art na Angola et tikala ko évoluer te olobi art na Angola et tikala ko évoluer te et puis ba artiste o tout ba sala art na Angola o tout ba sala pour le moment yana mutu moko te a liambo lo ko asiri na biso ombuyenga mambo lobi attends ne abisa kiyo o zo luko ko zango art na Angola et tikala ko évoluer te dédé na ba artiste o nyo surtout na ba groupe o tout bazo travailler lelo et ana groupe moko te ba ko liaka mbongo ko le kasiri na biso pona na ba o biso tozwa po bino so bosala les meilleurs nga botika ta ndambo les meilleurs po ba ba okuta ngo mais to sali les meilleurs ba leki na bana o ba ina sima ba lingo reconnaître biso te pour avancer ndeni pour avancer te bino botiki nini nanu d'abord yo lo bananu ata moko bino botiki ba ba kutaki o ba malongo biso tant to tiki omoni Angola tant to comprendre ba mercène biso ne seri na biso to landa ba mercène na barté. Vous comprenez? So tuni président Bouba yo kanga na tangela yo ngam na lo bana oti ba réponse c'est nga so tuni ba président Bouba aujourd'hui à l'époque wana quand le président j'étais un peu azarna makambo tambolate ayeb makamna loba aujourd'hui ba flash aujourd'hui président Mobutu c'est wana au remarqué ce qui olingo kutana na to mercène ana posa na yo c'est que aoya na siège na bino a pêché au rendez-vous aucun na bureau naï tango ok de kazia eka pona mais tuna soko ok pas yo kangai te mulumba yo kangai soko tuni flash docha yo tozala na et abetela ngaso na tika a pona ba bêtise ngalinga bêtise te so tuni flash a soko no kuna bêtise le caractère parage na groupe na bison wana seru wana roi David Bikuta docha roi David Bikuta o boyoka roi David Bikuta abima na groupe na bison les seuls groupes oye aya apesa mbongo eza groupe na bison soki bandi ko tanga bano nyo tu ba manka ba respect na ba réseaux sociaux na mamba théâtre na Angola tuna ye atan jour ni da ba kabilo ata $1000 di kuboy mwana moto de azo 1000 o tuna bango kasi bana ngodi yamba bango na plateau no tuna bango ingénieur gana ba pesa nanyo ba kabilo $1000 ata se wuchi batanga se wuchi kumbwati soki ayebi bango bakutana te oh mena lo bana yoti soki ba ba yebi se wuchi seru wana mamna lo ba o papa shera yebi ba président Bouba bazana ba to kande ba makamna lo ba o ba ba yo siko ba na matalana ba na matalana bana banini ba na matalana ba mankima yango zo mona lelo ba biso ba auto se retira ozo comprendre ba oganga keno biso to yebi organisation ya kimuyibi
bisonde so tali on va lobi bino bo tu fera bango bo ça théâtre kala so bo monika matanga boye biso ba président mikolo tang bayaka pona obongisa mikolo tang bayaka pona obongisa mais oui to sangana bino lisusu te boto sangana matanga kai poto ebi ko akufeza kole poto la saki toza mikolo po désordre ezalate to ye bambongo boye to sala organisation boye te to yebisaka bango te bacha bambongo biso nde to bandaka ntake mikolo to lakisa bango biso nde toza mikolo na nyonso ti banda liboso ti d'abord to ba ti pesi biso liboso c'est que to banda liboso na bango bobo cha biso na sima faut cha biso liboso ti mulumbosa maramona mona singa plateau ingénieur again ngana sana problème te mulumba yo mo ngana yabisa ki bien ba o yo zo luka yo ndo beba na bango po nga ba ko yate nga droit de réponse pas ngeza la rate ya pena mutu mo ta yo pesa droit de réponse azate o kala mingi te na boye na la tatene mona tsemi ingénieur again kala mingi te na ba plateau ko ya na la tatene mona tsemi po mate ngandika na tamola na ngoti na poche to ko bando sa no di émission mutu asa droit de réponse azate c'est vrai na bandeli yo lobi banza na ba facteur de respect kasi ba yebi ke kuna baya bano ba manka ba respect baya ko sa droit de réponse nanga so ba roya ngaka shimna lo ba baya ba contredire nga ona lo bieza so ki ezana moko ba kabila $1000 aya lo ba kingai donc c'est que nga pona nga na mo théâtre ko fi batse donc yo umeti tu zero ko bona nga yebi angote e ko tikala ko simba na bandeli bien théâtre na Angola et kotikala ko simba ta mukolo moko te dede pourquoi ba répétition quand sur simba te pourquoi ba répétition bazo imaginer bazo ko imaginer voilà bazo imaginer mais simba souté blessé ba présent belé marambo lobi ceux qui n'a blessé ba on va sala les meilleurs ba avancer kasi ba yo ki mutema passe ba contredire nga kasi na toki kutumbala moko ba contredire nga na bandeli bien mulumba omoni peut-être yo comprendre ngote hein omoni Angola oyo regretter plateau na nga vraiment omoni Angola oyo tozaka na ba facilité à l'époque wana kabutango ezobeta kabutango ezobeta nazonga mwa mukesi ma kabutango ebeta oyebinga n'habite peut-être na ba artiste mususu bazwa pe de contrat mais nga na kabu nazwa contrat na présence ya président Caleb bayaka na Devos koko wa témoin matembele témoin avant na jouer nazwa caché nanga avant nga na jouer tozala na bandel bien président Caleb Devos bayaka oteka film na bambo mibale donc baye mambo kabu koko wa benga ngai na ye pa to solina président Mutombo oya kabushkop ezande na bitenga avant na matana scène mbongo na ngai batangela nga $400 nanga bapesi ngai o basolana bandeko mususu wana ba président na habité o basolana ba na mutasolana ndenge na ye nga na zwi $400 nanga na ndenge na ngai na ye to poster na biso esili to kay ndep jour to kutana na flash to zwa likanisa ko sala groupe izala jour donc mambo lo beze bele bano nyoto ba wana mona ba mise en scène na robenga oya na plateau ba mise en scène théâtre na ngolé au 27 wana nde yango wana nazoboya théâtre nango ngana obandela ngo pona yebi art na bandi art na Congo na yebi nde art evoluaka na yebi secret Angola très bien pona vai na Angola na Angola depuis 2011 na umeli bana batu ba kota théâtre siko ba banya osika bana mulumba obo maba moral tuna bango wa futela ndako nani na bana wana na mbonga théâtre wa futela ndako nani yamba gambo tuna ete mamnalo baba série ba gambo bazana ba makambo wana que mutu mo boya théâtre afuta théâtre nan bazate nani kasi tangila oyo yebi muluma oyebi pe biso bien tanga na moko oyo yebi azate ko so za cimetière tene ya beti bandika azate na ba bakeno batenga ba komola biso na théâtre nazo ba no bien mulumba nga bon nga so pour ba gambo ba mo bo éviter na ba makamba mankima bana ngunde zalaka ba petcho ba ye ba mankima tututu yamande ba nsie ba obetelo marma na loba oyo président Bouba sombaka terrain na mbonga théâtre Reza Bouba. Non, na peu témoignage ya ye. Non, yo konte ngo boye moni non mbongo eza bene. Tuna ye première lupangu na ya soma na mbongo nini. Bonga pene na boye na ko mbongo na ngo be chéri Kastatine linga grand frère nanga na bika mbongo be mission na sali. Tuna président Bouba soka wanga ni benga ngai to sana ye. Première lupangu ni na Angola som na mbongo nini. Reza Bouba. Ozola nanga. Bijumbi avanga. Banque mondiale. Oui bagai. Bijumbi avanga. Sko bat balé mbongo na ye Lucas ko ye bat balé mbongo na théâtre awa wa ye ba kata mwasi ni na mwana ya nani
Dabino bolier aussi c'est bon ba prêtre botikeli jusqu'au bayen et puis les seuls mutalinga tombola théâtre en Angola c'est que ngana comprendre que no bino ne bobomi théâtre en Angola parce que bino si bolier bosili si botiki mikuwa bokomo ça se recharge ba bano baye o ba mo na passe bo ba no bana ne ba bomi théâtre na bien biloko nyoso yo beto yo bino si bo reni na bino o de to renia kasi si la pete et si la pete to renia si to kena makam na biso tout mais tata na Congo ya bongo te na Congo to monde et kuneza ya mboka ya banka to bandana idéologie kuna donc pour mamboza la bien c'est que yo il faut bandela kuna ozo comprendre bako ganga awa mulumba na bandelo bie bako ganga nyoso tu bako ganga mais so obengi kaka bansier biso to telemi wana bango tu ba eba no ya sika tu ba telemi bango tu bando banga biso bobanga na soutena matanga te wana na musika mulumba na banda bien na musika na ba na musika ngani na tembe na yo loba bon groupe ya musika mulumba na loba bona oganga ti ba yo ganga to ba yo kate peut-être c'était moto zala to zala te kai faka contredire ngati habike na loba ba vérité et puis à l'époque président j'étais à Liembongo ya Angola bien parmi ba Liembongo Angola yé pas ça azali bien pena azali ils appellent les seuls groupes en Angola ils ont tamulé les canaux TV na RTVS aki Angola vous comprenez aki Angola ko ça ba blague te ba pecho tout le monde ba 2014 oyo ba on matcha makelele mutale mbonga théâtre azate le ko abiso azate. Dernière question na ngai na ba o ba lelo na ba o ba lelo dernière question na ngai nani nde o mona ka kena oyoyo nde na o mona na ye ko pesa ndet na nini na ba joueli na azana lumière mo boye na ba lelo nani ndo mona ka na bano nyoso tu ba lelo bazo chacha ba makelele d'abord art eza pona makelele te art ko lingate yo mi mona lokola yo nde mais linga art nde komisa yo ceux qui yo art commission te yo mileki o sanu lo roté comprends mulumba o sel lo roté sko na bano nyon tu baza lelo muto promettre to moni na onte barana poto voilà toi kana poto à suivre à suivre je pense que non to yambe na plateau o etikali kuna na Gemidor ouais papa Joka boa tarde boa tarde. Voilà, tozala qui na une émission hein. Je pense que tu ça qui annonce à Matanga Ami José. Je pense que enterrement déjà au Lobanini enterrement le Kitoko Kimia par rapport aux Akakoswana banini en tout cas na moni trop bien éviter on va serrer que tu gagner oui l'équipe est bien na Kimia c'est tu es en salle banini soit na cimetière est-ce que tu écoutes en moi Maïza Bameli après tu penses na biso je crois l'équipe bien na famille en tout cas tous en même moral en tout cas voilà Banini était que président tant on se peut toujours président GTMT était que Yopé Ozakara président Ami José Banini pour la Banini sur Balandi Bino OK Banini sur Balandi biso en tout cas merci na ba fan o balingaka biso na ba famille surtout ya théâtre conseil ngazaka to linga na to za toujours bomoko Louis Mi José était à Bisso. Mi José c'est accueilli. Mais bah auto tikali était à Bisso de façon tout bako tambola malamu. To longola ba ranking ya ko ina baninga ya bo baloba ki basala ki bo soko za na problème na moto benga ye beaucoup tana bo solo oza malamu minko par rapport ya kotonga ya nini en tout cas les bien été ta le Mi José 5 Bisso surtout ensemble en tout cas pendant que sali dans moi Singapour tolali na kimia tina sikoyo weza la ke ba groupe na tia ko mona ngote ande to uti cimetière to ye awa en tout cas bala na famille mo we Robani ba on peut abongi OK na famille mo we na pesa monga toujours courage mutapesa ke nzambe ya pesa ka yepe mutazuaka ezaka nzambe courage oza na makasi ya ko na bana tiki bwe ba ko lengela bango bakola toujours baza bana bino baza pe bana biso ceux qui te jouent tu dois côté la bande ça tel que la lomi Josake to kabwani longo na famille non tozali ceux qui te jouent tu dois côté la bande bien peu bat bozana bana sur place vous va pe ko lengela bango na ba conseil banini ba ko tambola malamu ko merci beaucoup OK merci na ba fan nous en tout cas papa Zoka Verambo merci en tout cas na pesi moto sur merci tamo jonte boa tarde. Boa tarde Mulumba. Gemidor TV en tout cas na dans sengo na ndenge bolandi vraiment botiki makamute
boye ti cimetière bosali makambo en tout cas mulumba nazo féliciter mingi nzambe ya bakisama ebele pa ya de onzinga Gemidor TV pour assistance nabino eza vraiment komonana donc mingi yango wana mais en l'instant de tout monde tovani na matanga mi José o azalaki artiste moko ya munene pe azalaki souriante batunyo so banda ko sepela nae yango moni lelo et tuluku ya batu ya Luanda eye pour na kolela mi José donc yango moni dans la vie tant to vivre tout le gâteau tika ba bon témoignage un témoignage a bien yango et l'andarabiso partout lelo mi José azate mais na ebité ranking azali na ba ranking pété yango moni mututu afungoli mutema lelo aye kolela mi José donc mawa mingi na mutema donc toza kuna bokulaka tala bokulaka yeyo donc minga kolobezate donc souci fort to pesika ba condoléances na famille na famille artistique tout biso tout ba artiste ya Luanda to perdre moko to mona esouté donc match que tout. On a des familles solobi mingi benda kolobezalité ezala na famille artistique ezala na famille biologique. Mi José alaki bien à tout le monde. Ngana zwaki sangoka lobby me déranger nga butu mobimba. Ti lelo nazo tuna kufeli na nini. Pona matanga moko to utayi kozalawa ya Fatu to zalaki na Mi José. Mais esalinga pasi. Na sengi na famille kaka molimo na yepe manakimia na côté na biso artiste molimo ya Mi José pe epe manakimia. Ezanzela na biso nyoso. Boya dévancer biso lobby pe moko na moko Rolanda mais azala petit moko bien donc nazangi na ba mot Mi José pa nanga azalaki cher trop respect na vie na ye et ça l'inga passe depuis nazwa ki information donc minga kolobezate Mi José kei lope kozala moka kokende lope kozala mosusu kokende donc eloko naza nango triste na kati ya Luanda koma tozokufela mingi boye question oyo nga naza ko se poser Luanda tokufela mingi et puis tozokufela ka ba cher bino ba artiste ou bien pas te na sale en général Luanda ezokufela mingi mais bisika bokei kimi ezala na bino molimo ya nkolo ezala na bino. En tout cas limisanga ko loto na beta ndika moko ka rapidement mais tango ba comédien ba kufela ka surtout ya Luanda balela reloko wana mingi ba artiste musicien ba mona na kapenda te soit loba ba te instrument ba bengisi ba ya robeta nde ba ye mais na yebite loko wana komela kabino na mato indenge nini mais oyo kuti banani omoni Jabir omoni nga est-ce que omoni biso tozo yemba omoni biso tozo beta toye matanga donc bango te soki balobi boye omoni matanga ezalaka cher na muto yo oyeli Mi José lokola azalaki na esembo peto limpu yango moni biso toza ozo comprendre donc yo ko kende matanga moko boye par exemple na murbento ya muto yo yebite obo coopérater mais Mi José azalaki cher pa nanga azalaki cher pa ya Jabir toyaka na biso omoni koyoka kate biloba loba koyoka kate po biloba loba etonga mboka te bango baza artiste biso pe toza artiste toza famille moko tata moko mama moko e bilobela etonga mboka te okuti biso to na matanga tozolela tozopartager totiki ba occupation otozaki nango pona Mi José pourquoi pas les artistes ezaka pe bino mbalete baza ebele baza bafila bazali awa bartiste ebele bazali awa bazali toze ebele awa ezaka biso moko te moko auti okende petit na nga na animateur nani volcan auti okota kuna na kati toze ebele ntango omoni déjà bilongi oyo omoni déjà bartiste à Luanda quand on dit souhaitez-les c'est beaucoup là Jabir Mamba omoni ba représentant presque ya bartiste soko kutana bango na occasion loba na bango souhaitez-les salobaki
bazalaka moyindo akufela mwana swetele sazala partout bango bakendaka tolandaka bango Mireille akufa Miraesa tolanda bango elo nini mususu bango balingi tosala tolanda bango po tolanda bango toyemba kaka non tolanda bango o pas oyemba za artiste Fonde Mbonda za musicien babengisaki ya koyemba biso tout ozala bien donc pour la cotisation etalaka choix ya mutu etalaka pe niveau ya mutu azalelaki na mutu oyo akufi aza artiste comédien ngana aza artiste musicien etalaka choix ya mutu po Bible elobi o loboko ya droite epesi gauche ayeba te bongo soki topesaki ya mingi boyeba ndeni tosalelaka liloba nzambe twana eloko mosusu oloba te tosalelaka Bible oyo epesi na droite so nalobi yango na kati ya télévision awa nalobi yango na kati ya batelefone eza neti nasalisi mi José te o loboko ya gauche epesi na bombi droite donc cotisation baloba yango te babetela yango tangwa te bao baobetela yango tangwa baoluka ngenge me biso tokoluka esu ngenge te soki loboko ya gauche epesi droite pa yeba te droite epesi gauche ayeba te donc en grosso modo eza ke tolela mi José tokundi ye bien lelo na Benfica nzambe ayamba molimo na ye oyo etikali nyonso wana eza ba pour parler oyo etikali nyonso eza balobaki donc mutu akopesa million parmi lobi te oyokaka jadi le te tati est-ce que omona ye oyebi ye mais moto moko bien. Merci. Merci. Vraiment, nous représentons nos condoléances dans la famille biologique Ami José et aussi dans la famille artistique Nyonso. Nous avons un message à Ami José, attaque papa, parce que Ami José a banni théâtre paranga depuis la salle Kiangola depuis 2011. Ami José. Alors, nous avons fait na Kinshasa te, Ami José nanga kufi, soda nanga makasa kufi. Na Kinshasa moko ba généraux nanga alors j'étais obligé ya kokata nazana ba tournage fana sala donc nabiti fona ke de la générale nanga ya on a moni na yemwa mbango na ekolela Ami José mais merci na ba comédien on va soutenir merci na ba merci no ba kiaki mo lobo na ba on a poche ba tindi et ça peut biso bien merci na bana nanga nyoso bana poto États-Unis to basali que non va contribuer pour tout la ndeko na bon merci pe na bino ba merci no ba contribuer te merci pe na bino ba producteur bo penser na jetem ti abengi pe bino bo yambi te ngana bengi bino bo yambi na bino ngate mais pour me na ngote mais na to kabola ka pasi bino bo soutenir na biso po bo bi valeur na biso mais ce que me tango likambo ye ba obenga boko yamba te donc cela veut dire que non moyena lo ba mingi zate me makama ko lo be uzala to le lananu toti cimetière tokundi mi José babi to utaki na mabele to zonga mabele na famille pe robani na famille bana batikali toza de cœur na bana toza na bana famille zalaka makasi ba perdre mutu amune na famille na bango nde biso be na Kiangola to perdre mutu amune na Kiangola douleur za partager parce que azaka ya bango te azaki pe na biso pe ba artiste ya moni ba artiste ba sale fo biso ba artiste ne to kundi mi José donc famille basundola ki biso basundola ke be mais po bango balizaki na kalki na bango biso pe to talisi bango ke ngala za na Kinshasa fona ya na kuna mona nanga alors boyi ko kata biso hémorragie te azamona mukete e bembe bimile lo bakunda après 3 jours te na baki bo pesa biso chance bozelanga na ya ba sepela na ngote grande sœur akati papa abi soki bozo zelaka ke non bino bosala bongo to ngala tsomata tonga te grande sœur siliki atindele côté mais biso to beti loboko na mesa to konimi José na condition que le quand même et bien ba ministre monsieur na Kinshasa Angola omonia
c'est ça. Voilà, question na ngasuka parce que ça na ba te belé. Ouais. Na ba ninga ozana na Congo, c'est ça pour lancer message pour bango pe ba yebi ko yokunda mona na. C'est ça pour lancer message nini. Non, na ba comédien ba collègue na la dinzongo sobe to na dernier jour na zoya. Asala nga pe moi je sabi papa lokozo kenzileza mulai si maman eloko parce que na junior mubikisi. Mais ba collègue mususu ba Marie-Jeanne Bololé, ba Belvi Kandi, ndeko belé to na bango ba pesa nga makasi kende kuna mwana na yo les canons. Donc merci na ba collègue na motivation na bino na contribution na bino na fiscata moi 100 francs na moi 100 kwanza na salanga bien pour dayabo. Merci aussi na vie na ngai pa Paul na benga kaye nzoko mune na kata DG mwana na frontière ya lufu wana pa Paul. En tout cas merci na nyoso sala kaponanga so naza na lufu na za galès. C'est mana c'est on dirait mais matanga oyo babi que na matanga yo ça que non ça na des autres te wana paye o bozolo bana baliaki na bango te ezaka trouble de fête. Voilà vraiment et bandaki malamu esuki malamu après enterrement boyoki binomoko oyeleki kuna ezali oyo bato balobi nga na tuna nkara ba question na tuna mituna ebeti sali bakute vraiment nga nazokende kaka tango yoza koluka makambo ekendele ndenge yoza kolingela sala yango na makambo na yo kosala yango na makambo na nga te kosala yango na makambo na ngai te nga naza kosala nazobeta bandika naza na makila ya mwana ntemi naloba yango nyonso keno naza na makila mwana ntemi eza la place ya matanga soki esali ke non ndike koti na kobeta yango mbala moko na okipe place te oyo natunaki bakestion ezalaki ya ngai baréponse ezalaki ya bayeba yanolaki vraiment rapidement napesi bafélicitation vraiment matanga eleki na kimia matanga eleki na kimia bino moko boyoki président souhaitele ndenge balobi boyoki président Ali Jabir ndenge balobi boyoki moto na moto grand bord papa ejoka bato nyonso totuni question vraiment moto na moto alobi oyo ezali témoignage ya mama na biso Miss José liwa ifale tomonana kasoki tomonana esala bolamu pourtant tokabwanaka esalaka pasi bokabwana eza pasi natalaka lelo soki naza te nazotala Carmeline na ngai naotala Patrice na ngai naotala Johnson na ngai bana bakotikala ndenge nini naotala bandeko na ngai Trésor Nginamao aotikala ndenge nini Cédric Nginamao pasi nini aotikala nango Gradi Nginamao akoka kutu te parce que moko ya bango Patrick Nginamao alongwe liwe ezalaka pasi yango wana soki toke place ya matanga eya place moko boye fo ovanda okanisaka eya place moko boye koya kosalaka matala na place ya matanga te koya kosalaka bavantire place ya matanga te soki nano okufela te okoyeba mpasi ya kokufela te mais soki okufela nde okomprendre okomona mpasi ya liwa bokabwa ndenge ezali Jésus atali boye alobi ke non papa longolango même Jésus senga ba longolango parce que liweza facilité mais le ko ezali mokana nzambe alobi ke non il faut kaka bokamoneza pasi na moni mama mi José banande bazolela na oki passe et na batour na biso na otala ke non lelo venanga grand frère nanga Cherika sarotika la ndenge nini tonton na vani na kiti boy na zotala ibele ya na nga Chéri Kasa aloba ke no leki o fala na mona kaye na mesana kana ye mama si lukoki aloba ke no leki o fala na mona kaye eza passé aki Angola ba courage belé artiste belé artiste nyonso mes condoléances les soso vraiment beaucoup de mi José maman mi José malamu kimi eleki vraiment ko benane yate ko soane zate bandalo mina bututo zalaki makamnyo so eleki vraiment kitoko toke cimetière natine tozongi vraiment j'aime leur TV zalaki wana vraiment pour na couvrir événement ya maman mi José vraiment ndenge to lakisi bino wana
et sali malamu mingi vraiment rapidement nakopesa bambote na ngai na mon boss papa de Onzinga oyo alobaki que tokende ko couvrir événement oyo apesa biso autorisation ya ko kende couvrir événement oyo pourquoi pas na pesa ba remerciement na ngai na notre secrétaire Isabelle Carolina oyo autorisaki émission oyo pe ezala na kati ya Gemidor TV pourquoi pas na pesa bambote na ngai na papa Guilhem Makambu oyo autorisaki te tokende ko zwa bebe événement oyo ya mama mi José pe alingaki émission oyo ezala na Gemidor TV émission eza robotambu malelo pa nyonso bazana na mboka mpaya na Congo na Poto pe na Angola na to bengite to benga bino to za kopona te na za koloba tango nyonso to za kopona te na robenga bino to za kokene malembe makamba passe bandé ba devoir passe bandé Orleki Patrick pour me date même lumbo le kael lelote a opéser yebani ni oloba yebani ni osala biso to banga bitumba te biso bitumba to banga ngote mais to sala après son a senti lisas bimi na place on appelle obimisa lisas na yaka l'émission sa polémique Nathalie Sahara bato ba œuvre ya bato nalinga Nathalie c'est loko ezarité na Luanda et quand na kata Luanda na sima caméra ingénieur Gen Penge azana sima caméra na toza ko beta kaka nzete ya Moïse toza ko beta kani vraiment maye kabwana atoboyi par force to beta nzete maye kabwana toza wana toza ensemble vraiment merci na mama Bitanzinga merci na bana nyonso babi Suisse ne makambu ba nyonso ya Suisse na pesi bino ambote bana nyonso ya Suisse na pesi bino ambote papa de Onzinga zawana notre boss na nzela na ende na pesi bana nyonso Suisse mbote ya bino mulumba yeyo tout ça toujours ensemble tout ça pona rolobela Gemidor TV ezawane fongolo ba porte za koteka nyonso guitare micro synthé bilor ba matériel nyonso ya musique benga ba numéro zawana ba caméra ba lumière ba trépied lumière ba trépied caméra ba pile ba carte mémoire ba flash disque ba micro bilor nyonso etali ya côté technique ya caméra ya caméra tozanango machine ba ordinateur ba laptop nyonso benga biso contacter biso numéro na biso zawana rapidement pour na bato bazana besoin bazo numéro na ngai rapidement ezawana na télévision mais bato bazana besoin bazo numéro na ngai rapidement 927 34 18 15 927 34 18 15 sans oublier na pesi bambote na ngai na trésongi na mauya estengabade Niklete Meta ya Bazer Lindula na peso bambote ma grande sœur chérie na peso bambote ozana besoin ya kisi ya bien pharmacie Benezer ezawana na Kimbangu kuna bakotekelo ba kisi ya bien pourquoi pas Ricana la douce na peso bambote bisika ezwamio na ibike non nyonso eleki malamu à la prochaine bye bye.